Théoté. Mibali, basi tende bazo subir. En fait, ba couple msou pesa mibali bazo subir. Voilà pourquoi je sais pas si je t'apporte une correction pour dire que lobela ka mutu, ko lobela moi cité mobali tie, lobela ka mutu. Parce que d'autre part basi nde bazolela côté msou mibali nde bazolela. Parce que motema ya mutu eza na sexte. Motema ebomba na kati wana mijota makambu. Eza na couleur eza na sexte. Mais la plupart maman rifi sont dans zoloba trop pour batumi ba message ko ba maman pega so ka part ya basi. Pour en tout cas basi ne ming ba ya kana tina mwa mobala ya pa na nga se plaindre makambu. Oza raciste. Nazana raciste te papa biré. Mais la plupart ya basi approche wana c'est des femmes qui sont tout près de toi. Bazana facilito solana yo. Est-ce que na réunion na yo tu as des amis garçons au babala? Ça aussi faut le dire. Ça milieu na yo, ça agenda aux anango. Et là moi qui m'a changé en poignée parce que moi ça libala d'ailleurs écoute moi ça libala té une femme, une bonne personne qui se respecte. Ça camarade batunyo surtout hein. Ba connaissance oui. Camarade na batunyo surtout hein. Mutule sokoye ba salité na hote. Mutule sokoko takuta na salon na yoté. Voilà pourquoi on a des terrasses ba véranda. Batumsu baza pe basuka na véranda ba koma na salon té. Mutu nyonso tout aza ya kopusa pembeni. Biloko wane lelisi bato ebele. Voilà. Affrontement il y a deux personnes wana po ba fanda penda bien. Omoni bituma nyonso bobundi po bufandi penze simbi. Ko kabwana ne eloko abungu eza facilité. Omoni mais j'épingle le cas ya ba réclamation. D'autres cas ils a ba réclamation. Na ba limite. Okay. Force du mal, certes, existe à cas. Seulement, quand on prie, on surpasse tout ça là parce que c'est dans la prière qu'on trouve notre force. Il y a côté les malikola babilo kwa na nyonso. Mi pepe ya kanango, mi pepe koya. Mais ba réclamation musu c'est utaka na origine. On est des bantous. Il y a des gens. Oui, bibiso ba africain comment toza bandoki. Toza bandoki na ko créer biloko te mais na bondoki penza ya bondoki ko sa mabe. Biso ba africain to kozala obali na na moi mais na butu na mboka na bino si babali sayo oui. Ah bon? Oui papa bir. Est-ce que mobali wana o babali so na ndenga butu azo est-ce que ko combattre mobali aza réel? Mobali o babali so na ndenga butu azo est-ce que ko combattre libala no ya moi ngo molaka ke libala moi esimba te tant que ozana mari de nuit. Ake wa. Au point mona ke infidélité e banda na jardin d'Éden. Te abanda ko contrôler zambat. Otala ba fleur rose ba. Bango mi baleti. Ba kota bango mi baleti. Ba zai bango mi baleti. Peut-être ala qui peut fatiguer. Moi mon Congo pas si je dis kaka. Bon, comme on n'était pas là-bas, on ne sait pas expliquer mambrele kakuna. Donc il faut pas bire eza penze lo mo ila si ke ba to belé biso ba si to dans to kamité ma passe na infidélité ba papa parce que e banda de kuna. Bon, alors que na moi si maman ka to ke beta tout to admirer mokili ndenza masaip so banjete na banyama. Mais ake moko admirer zo lula. Pour mon action kazaki na moi si na luli nzete moi so ko sa azua. Donc infidélité na bango e bandara kuna. Donc eza biloko mo papa bire ndo lobi ke moi so ko chape mobile na kisi. Mbote bandeko balandi sur 3W Aurore Télévision. Tango émission na bino bandaka ezala vraiment sengo mingi pona ba maman parce que ezali émission o biso tout bénéficier ka vraiment na ba conseil pe na ba idée comment ko tambouisa ba foyer na biso comment ko encadrer parce que ozala responsable ezaka teka ke fo bala responsabilité ezali mutu. Donc mutu ya mutu il faut d'abord fonctionner ba maman bazali awa ya femme forte o wapi na yambi bango lelo na yambi maman Refine et puis maman Peggy alama o wapi to ko meka ko solo la continuité à émission oyo e banda qui déjà je pense que ba o bazali ba abonné ba tala qui déjà puis na ko senga na yo ndeko ozali na no abonné te donc o se faire abonner et puis o partager vidéo na biso ya Aurore Télévision o wapi lelo to ko lobelela. Les conséquences, il y a divorce sur le plan spirituel ou api ba maman na biso ba sambe la rapé ba ebi lo banzambe moi si o sambe la raté aza loko landa ko ba tongi pembeni balé ba te fondation te tango mon pepe koya et memi en mbala mon prière ezali mo beaucoup ba maman ba ebi importance ya prière. Voilà. Bonjour maman Rifi. Bonjour papa. Comment vous allez? Tout doucement ça va. Voilà. Merci beaucoup. Donc, maman Peggy Alama, bonjour. Bonjour, papa Biré. La santé va bien? Tout va bien par la grâce de Dieu.
Voilà, donc aujourd'hui là, Nayambi Bino encore, tu reparler sur les conséquences, il y a divorce sur le plan spirituel. La prière représente quoi chez toi, Maman Peggy? Papa Abiré, prière, ils ont vraiment armé. Oh, il y a ma cassi. Oh, ils ont mis placé pour les bisous chrétiens. Na vie, moutou, oh, aza sans prière, aza et l'autre côté. Prière nde e bomba kabiso. Prière yangonde e connecta kabiso na tata nzambe. Donc prière ezo représenter penza eloko moko motuya na ba o ba yebi nzambe. Prière eza eloko moko ya motuya pona biso ba chrétien ezo représenter connexion na biso na tata. Tout le monde a tata te mais er to kota kana esprit nde to se connecta kana ye. Donc, il y a la prière, il y a la connexion à Tata Nzambi. Voilà, merci beaucoup Maman Peggy Alama pour la réponse pour la prière. Et Maman Rifine, vous priez aussi? Bien sûr, comme tout être humain, hein, si je peux dire ça. Vous êtes de quelle religion? Je suis du christianisme. Quelle église? Église du Réveil. Voilà, merci beaucoup. La prière représente quoi? Vous aurez péton, nakati ya prière. Oui, évidemment, la prière. Pour la prière, il y a l'isolo à papa na mwana. L'isolo à mokeli qui est là. Donc, c'est très capital. Aussi longtemps que je respire pour la prière, il y a vraiment vie dans la paix. Voilà, et alors, nakati ya couple, au bazo vivre, prière, il y a un impact. Parce que tant dans la prière, tout ça, genre la prière est belle, vous allez dépendre na kondima ya mutu na mutu. Na kati ya couple, évidemment, prière et ça un impact makas. Parce que deux valent mieux qu'un, la Bible nous dit. En mi balé, biso mi balé le quoi toza bikelam au-dessus de nous, on a un créateur. Évidemment, bikelam il faut tozonga que pas créateur na biso. Parce que na ba faiblesse na biso, muta comme ça biso makas izal créateur na biso. Donc c'est vraiment capital na couple ezongaka na moboko donc na soubassement na biso ou eza nzambe quoi. Voilà, aujourd'hui là on parle de conséquences et divorce na aspect spirituel. Pour mbatuba comme na niveau il y a divorce sur le plan spirituel. Ba combat nini oyaka topé ba effet ezalarani po et tomber na ba marambo morobo. En fait, c'est tellement vaste ce sujet et puis sur le plan spirituel, on aura beau à dire mais bah sujet aux alakaka. Parce que ils l'homme ils pensa munene. Ils a pu ba vie c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit, il y a la vie tous les jours on a des expériences, des exemples. En fait, il y a d'autres cas ils embellés hein, mais j'épingle le cas y a ba réclamation. D'autres cas ils a ba réclamation, n'a ba limite. Okay. Force du mal, certes, existe. Seulement, quand on prie, on surpasse tout ça là parce que c'est dans la prière qu'on trouve notre force. Il y a côté les malikola babilo kwa na nyonso. Mi pepe ya kanango, mi pepe koya. Mais ba réclamation sous c'est utaka na origine. On est des bantous. Il y a des gens qui ne croient pas que notre soka bali qu'il peut y avoir un jour un combat spirituel dans sa famille. Ça n'arrive pas que aux autres. Ça peut nous arriver aussi. C'est possible comme la pébiso. Mais seulement quand ceux qui te zongi na soubassement na biso, na initiateur à libala, mokeli na biso, makasi otombo maliko na ngoyezala. Voilà, Maman Peggy Alama, absence ya prière na kati ndako ya libala et memarani. Absence ya prière na kati ya ndako ya libala, en tout cas ememaka vraiment milimo mabe makasi. Lokola milimo ba discute, milimo ba séparation, ba désordre pas bana, ozo comprendre sous bana te parce que maman oza en prière te. Ozo mona. Maman il faut la rappeler ba porte spiritualité, le roi neti ba femme de nuit, ba mari de nuit pe ba kota. Nyonso no zoloba efungulaka. Absence ya prière parce que biso bibezo bana biso na Job 38 en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Le monde physique contrôle le monde spirituel. Ozomona makamunyo so et ça la makana kati ya spiritualité avant omona ke na bali boye
et ça la marade na kati ya spiritualité yango monaka ba réclamation mususu elandaka biso parce que na babalisa yo biso to ba africain boyebi biso ba africain comment toza ba ndoki toza ba ndoki na ko créer biloko te mais na bo ndoki penza ya bo ndoki ya ko sa mabe biso ba africain to kozala obali na moi mais na butu na mboka na bino si babalisa yo oui. Ah bon? Oui, Papa Bir. Est-ce que mobali wana o babali so na ndenga butu azo est-ce que ko combattre mobali aza réel? Mobali o babali so na ndenga butu azo est-ce que ko combattre libala no ya moi yango molaka ke libala moi esimba te tant que ozana mari de nuit parce que oza déjà condamné spirituellement oza délivré te yango wana oza condamné libala no na moi ezana kimia te yango moni isuka suka okusuka kana divorce. Parce que au télémelina nous yango te na prière au longola no mobala butu atike le espace na libala moi donc comme nous bambana mi balé ba obunda donc au fin kimia te na rata libala. Mais petit arrivé aussi maman Rifine que ba mari de nuit soit babilo kwa na to e ape ko kuta pe mutu na katanda kwa libala. Au fait les choses spirituelles moi je ne connais pas trop, je ne sais pas le contrôler mais je sais que si quelqu'un qui est réclamé même si à Bali comme aza quoi tabo azolia na mulaya singa attaque yi aza limite à kokoma ce qui a komaki déjà na libala après un moment donné alinga franchir une limite mususu ebendae donc et bitumbane ko ya kaka mais bien que tout ça là existe bien que force du mal existe ici c'est réel tout ça là mais le créateur le nzambe wa mokeli wa yokara lusambo a peu comme possibilité à recentrer il y a tombo malikona biloko na nyonso force du mal existe à réclamation pour benda yo et compliqué libala na yo na bandenge belé makamsusu quand ça vient on ne sait pas bien voir parce que c'est des choses spirituelles et qu'on peut ça explication physiquement ezala oloba peut-être bon il me trompe physiquement il y a une raison mais qu'est-ce qui lui pousse pour tromper yo? Qu'est-ce qui pousse à vos enfants pour dispute parents? Tu vois, il y a des choses comme ça qui ont des explications physiquement, or ils ont conduit spirituellement. Maman, c'est le monde spirituel qui guide le monde physique. Donc, ça peut arriver, mais possibilités d'aller au tombeau malkona. Voilà, merci beaucoup Tosulola toujours sur les conséquences du divorce. Ezana bana mususu vu que ba parents na ye ba divorça bana wana ya basi topé mibali bango pe bako vivre toujours kaka le même chose qu'a fait leur parents na bango ou bien ndengeni? Pas forcément, mais possibilité wana ezali. Mais ça reste aussi héréditaire pour les autres. Si c'est lié, si c'est un lien spirituel, oui. Mais ceux qui bana mususu pe bakoli, ça veut pas dire que moi je suis là pas mal nga divorcer, nga pe funa divorcer, non, parce que nga na zumayele. J'ai compris et je me suis dit eza bongote. Mais parce que ça la rabonga to zumayele mais souka prise définition eza. Au moins na donc maman na bana bango tout balongwa na libala na ba situation ka moko. Mais quand c'est pas bazou sambela te? Pas bazou sambela te, si bazou sambela, la différence c'est ça, la Bible nous dit la différence va se faire entre ceux qui prient Dieu na ba o bazou sambela nzambe te. Comme mutakoza ata zo sambela atika na système à famille, non? Mais il peut pas le baquer assembler trop mazo mon appel solution te. À revoir ba prière naïe peut-être relation ya mutu. Ko sambeleza église te. Ko sambeleza na utakoloba tout à l'heure li solo ya mokeli na ekelamu. Li solo a papa na mwana. Peut-être yozo bon, je sais pas mais zonga kaka, zonga lisusu. Ko sambela prière est ratée. So le beau sambela ke simbite c'est que prière est ratée. C'est la seule option est ratée des prières. Ce que est raté des. Voilà, merci beaucoup. Tozo continue toujours na émission Nabiso à Mukola Lelo. Et alors, il y a une sœur Oapia Kenda Kanga Mobali Nabakisi. Ndeti lelo ba jeune fille comme ndek tozo kaka na mukinde ngezo salema akangi mutu na kisi et tout mobali pe ayepe abali yepe mais après tant mobali a découvrir ba maramba OK noté moi si ba biloko moko boybe tout ça là automatiquement et causé pe mbala moko divorce et ezalaka nini en fait ko solo la tonen pour le lopement mais là je mona mobali na moi si ba yokani na bakisi ba sangisi sika moko ya après ko mona beba et débardé et ko type mampe ba divorce.
Papa Bire Mamolobi eza penza réel. Eza na ba jeune fille belé o bazo kota na kati ya ba couple ya ba balani pour ba détruire. Azomona siko option ya kokota te parce que mobali alinga mwasi na ye. Mibali ngalo bakanatira mibali basama bazaka ba infidèle. Naloba eloko mille fois même na jardin d'Éden. Mwasi nyoka ki kokosa ye mobala kenda wapi. Moi ça zaraka te bazaraka ba mobali akenda ko bomba manzambe nzamba tunye pour ko zo bomba mabina oyo ko soni abomba maki après la ba sali ekobo ne place ya kinzamba ekoria nda bomba maki baliaka mbuma o baliaka mbuma nde to lobaka na Bible mais eza eloko biso moko to yebi ezalaka bongo mais mobali akendaka wana nga na tuna akendaka ti na nga na tuna bazalaka bomba ina mwasi akendaka ko admirer banzete na banyama c'est-à-dire que infidélité na bango ebandaka wana kanda zo admirer banzete na banyama zo ta mais mwasi ye moko nanu avant mobali aya mobali atike na zamba abeti biloko na nyoka wana mobali infidélité bande no na mwasi te mobali yatika ki mwasi ndenge ni banende ni mobali po atika mwasi osomona baseka ne ma finance baseka bombali siko atika ki po akende wapi po mona ke infidélité e banda na jardin d'Éden osomona te abanda ko contrôler zambat otala ba fleur rose ba bango mi baleti ba kota bango mi baleti bazai bango mi baleti peut-être ala qui peut fatiguer moi mon Congo pas si je dis kaka bon comme on n'était pas là-bas on ne sait pas expliquer mambo les kakuna donc il faut pas bire eza penze lo mo elasi ke bato ebele biso basi to donc to kamite ma paste na infidélité ba papa parce que ebanda de kuna bon akoka pokena mwasi mama yaka toke beta to admirer mokili ndenza masaib so banzete na banyama mais ake moko admirer zo lula po mona kisoka zakina mwasi na luli nzete mwasi ko sa zuwa donc infidélité na bango ebandaka kuna donc eza biloko mo papa bire ndolobi ke mwasi ko chape mobali na kisi donc okuta foyer batu eza ngo na kimia mais le comme mobali na mbongo mobali na sela kenio sotali kabisoki na mina kangi na kisi te ako zaka toujours na mwasi ne fona commissaire propriété privée na ngamuko yo mona ke tindaka ba basi ba ke kocha mibali na bakisi aye etini pe papa aya ko divorcer na mwasi ozomona ya tozo ba biloko msusu eza spirituel c'est-à-dire que papa na maman ba veillera sur betamboli na bango po ba tomber na ba conséquences wana te yango wana vraiment lobby ozo kende mwasi o to bakana terme na biso na bakino kolia na mwasi kolia na ndoki mwasi aza na stratégie o to baka papa kenda ki ko kengela ndenzamba admirer banzete mwasi lera solo kana ye mutu ko se ba solo la nini esi ti do boye baka histoire ba solo kana ye to yebite ozomona. Voilà, merci beaucoup maman. Maman Rifine, après divorce, la plupart de maman na biso na Kinshasa, tout le monde a bon na témoin mais sa cabine na coin, au monde a omi côté kabama qui n'habite, bah se préparer ndenge nini pour n'habiter. Au colo banin par là. C'est là que tu déjà arrivé, au moins sœur mon bois à l'arabien, à zo rouler tant sous na ba voiture, à zana couple né kitoko et après divorce, à se retrouver tant sous na wenza gambela na maison ba komi côté kana bilora bokoko. Évidemment, on a un exemple. C'est pour dire que, comme on le dit, je reviens toujours sur cet apôtre, deux valent mieux qu'un. Nous sommes tous aboués. Et ça, affrontement à deux personnes, on a pour fan d'apenda bien. Au moins, il y a un bobundi pour vous fan d'ipende simbi. Ko kabwanane lo kwa bungu isa facilité. Au moins, isa facile à tamukete. Ne pense pas que seulement l'autre va souffrir. Souffrir. Parce que sans le savoir sur le plan spirituel, moi si à Moutou, azarandenge mususu. Et alors quoi banana biso. Bible dit aux parents ya banzambe ya banana biso sur terre. Sur le plan spirituel, le mariage nous couvre aussi. Nous protège. Alors si eloko ane salami, tous les deux parties, vous allez déséquilibrer. Donc, tout à l'heure, on a Azaki n'est bien à foyer, mais esprit wana, stimulé qui est à l'ukaku bima, pour zongi, c'est même si vous avez un lien à pauvreté, vous avez ça m'a la paix, Mikolo, bali ba camarade trop de relations, non t'es dans la ba camarade qui est ba garçon, au moins moi ça zoé na bolibala, ou tungi saté na la rana ba camarade ba garçon.
te libala eza eloko te bayaka nango na balimite na yo te yango na babaki libala eza eloko abala mike te eza eloko ya mikolo quand toyaka bato mosusu kutu bakoti libala bachange na basima telefone eloko mwa mokie machange mpo ani parce que mwasi ya libala d'ailleurs kutu mwasi ya libala te une femme une bonne personne qui se respecte aza camarade na bato nyonso tu te baconnaissance oui camarade na bato nyonso tu te moto nyonso akoyeba salité na yo te moto nyonso akokuta ata na salon na yo te. Voilà pourquoi on a des terrasses ba véranda bato mosusu baza mpe basuka na véranda bakoma na salon te moto nyonso tu te aza ya kopusa pembeni biloko wana elelisi bato ebele. Voilà. Merci beaucoup Tozo Chité Nabiso. Tozaka toujours na kati ya conséquences ya divorce. Toro simba siko point au pesali très vraiment important au balobi divorce inconscient par l'un ou par l'autre. Donc ya ke bofanda na mutu bolia kane olala kane pe mbetu moko a servir yo pe biloko pe na mbetu. Soki pe zemi payer aboteleli yo. Mais déjà akata balien. Ya libala. Po ebele ba comment okima ba benga ba bilu ba kasonda ba biloko musu ba benga ngo ba komboni ba chibau au moins donc ça dire que moi ça kata libala donc déjà que de so mobile ina pas là zo zoye de la ndenga spiritualité mobile ya ko a ozo le rôle excusez-moi Chel on dirait ba benga il y a un nom comme ça to benga ba papa dans mon pas au sopena ni bato ba yakaka kaka pour nous retrouver moi si n'habité marié divorce inconscient ya makanisi ya mutu mo rebi mais mususu ayebite déjà boya ekala ezalaka na ba maramundenge et arrivera ndeni papa biri divorce inconscient omoni par rapport à divorce inconscient que moi si les réseaux ça là que aboyi déjà mon bébé bazo fani ndako moko et ça suite pe ya ba comportement ya papa ozomona mutu ki jamais ndenga na zabu na za mobile na ngala ba na nga na ina mobile na nga moko na que dernièrement excusez nga nanu na lobe loko yo na hôpital na to ke na mon petit frère na hôpital docteur wana zo ebisa ngai maman est-ce que na couple penza ko fan na libala moi si penza ko tika na 1% bolingo ngabi papa tu nga bon point bi po maman moi yaki kana consultation awa ayebi singa bi en tout cas na libala na bango donc azaka na 1% bolingo mobali nae yebisanga siko 1% wana soki 99% ikiwa suite à ba comportement même si ya mobali ozomona si to komara na point que donc au fandi ndako moko bina fa kapo na bana ezaba suite en comportement mobile est mobile maramba zo sala ozo CP na ngo tem so bala zo respecter yo te basi mibali basi tende bazo subir en fait ba couple msusu pesa mibali bazo subir voilà pourquoi je sais pas si je t'apporte une correction pour dire que lobela ka mutu ko lobela moi cité mobile tie lobela ka mutu parce que d'autre part basinde bazolela côté msu mibali de bazolela parce que motema ya mutu eza na sexte motema ebomba na kati wana mijota makambu eza na couleur te eza na sexte mais la plupart maman rifiso na zolo ba trop po batumi ba message ko ba maman pega so ka part ya basi pona en tout cas basi ne ming ba yaka non tina mwana mobala ya pa na nga se plaindre makambo oza raciste nazala raciste te papa bire mais la plupart ya basi approche wana c'est des femmes qui sont tout près de toi bazana facilité sola na yo est-ce que na réunion na yo tu as des amis garçons au babala ça aussi faut le dire ça milieu na yo ça agenda aux anango na agenda na tu as plus de femmes bazana facilité sola na yo ya pe na côté mususu les hommes pleurent seulement ko lela na basi na ya mibali ya ndenge moko te biso na mbali to lela ndenge moko te basi bana ndenge na bomba lela mbali pe bana ndenge na bomba lela ka mais mitema ndeza na sexte mitema nyusi nyo komaka motema yaka sandu ozomona papa bire nde maman refine anti koloba eza tous les deux côtés mais majorité eza penza ba papa nde ba faire souffrir ba maman ozomona toza biso toza na mitema eza la mobali mususu peso moi ke moi si aza infidèle azo faire souffrir mobali na ye ezali mais mingi la majorité eza nde ba papa nde bazo faire souffrir ba maman ozomona mutu mo déjà ko komi na suka atayo moko mutu azo zokisa nga azo pesa nga passe est na pesa bolingo dans une affection na ye ozomona. Voilà, merci beaucoup maman Rifine. Moi si wazali na katsanda kwa libala sot mobile pas zali na moi si na katsanda kwa libala qui n'a plus les sentiments divorce inconscient indirect
divorce indirect. Et comme il m'appelle Liwat. Bien sûr, bato mosusu baboma ba partenaire na bango banda kupo na bongo. Parce que azaki suko linga été, ma force a komona ye, a comme mijotele ma bête. Baboma et même aliwa. Kaka mobali oyo to pe mwasi o mesana komona pesa ko bolingo zokola na mutema kaka le même personne akokozala pozo mona ye kanda haine jalousie peso mata okomisu na poso monete ka liboko o esimbaki olobi na bolingo yango wana pe ko gifler yo munoko ebengaki yo bébé yango wana pe ko finga o donc tout peut arriver, c'est possible. Voilà. Merci beaucoup Maman Peggy ala manepte soko rajouter nini par rapport ya ba sentiment oyo ezali ko manquer na batu na kati ba couple ou ezali moko ba conséquences ya divorce. En tout cas papa birenga beaucoup plus na ko ajouter kaka il faut ba maman tous akaba sa prière parce que bibezo ba une femme sage bâtit sa maison. Sentiment ba gendo lo na prière te. Nzamba zongi sa sentiment. Papa Biré, oui, nzamba ko zongi ce sentiment. Ah bon? Ba bibezo ba il est le restaurateur des cœurs brisés. Il est capable de penser. Yesu alinga te Maman Peggy. Yesu alinga te na sens ka mission. Posto ka linga ka mwasi en tout cas mission linga beba. Basi kolia na mwasi kolia na ndoki. Mission linga beba. Je t'aime lingeza na ba couleur mosusu. Soka linga ka nga bebi sa mission to ngoto su accepter. Ya ko limbisa ma to sali masum te to sengbo lim. To ngoto accepter. Donc enga ko masko ba lukela biso lisusu. Mais le ko itanga meka ke yende fois ya po abiki sa biso to longola masum. Ya omoni nzamba pesa ke capacité wana ya ko longwa na ba sentiment wana o eza charnel. Ozomona. Donc voilà. Il a contredit Maman Peggy. Pourquoi tu dis que liena mosi ko liena ndoki? Toi tu es une femme. Parce qu'il y a des bassi oh tout à l'heure au Tcholoba, mi tema bassi belezo la po mi bal basel ba mabe. Voilà, mais pourquoi tu dis que la mosi kolena ndo? Maman est fine, kolena mosi kolena ndo c'est-à-dire quoi? Apparemment dans un exemple na ngamuko. Naza mwasi o na loba trop te, na garda trop silence. Kolena mosi na kolena ndo kinendeni et surtout moi ça silencieux, il faut faire attention hein. Parce que là, ça m'a bien à réagir. Oui, bien sûr, mais silence à mi bas les aides de mon abacité. Naza moi si, non, on parle parce que naza moi si n'est comment tu fonctionnes. Ozoka. Comment yo fonctionne to comment to fonctionne ça nature na biso nzamba nature ba ça infidélité ça non bon belote ba maman bo excuser nga non lo ba oza réel et ça nature na biso nzamba c'est la biso nzamba ça ba belle ça bien. Pour na yo ba si ba la infidélité. Biso ba c'est infidèle baza bien sûr mais mingi bino de mi bali pendant boza ba infidèle à souka parce que infidèle baza pendant ba femme mariée au monde pendant bozo bazo sala bazali. Voilà, merci beaucoup. Nous chutons par ici pour mettre la paix, pour arranger, pour mettre l'harmonie, pour éviter le dégât dans la famille, pour éviter le divorce, pour ne pas donner la porte d'entrée au diable na kati ya famille. Mama Rifine bazo landayo monde entier au Kolobani. Pour éviter tout ça, s'il y a un conseil que je peux donner, les akamuki et qui là moi on pas mokili. Vous comprenez? Bateau non beaucoup cité. Oh non, hein? Oh non ba koti n'importe où anate. Zonga ka pas mokili. Aye biso. Pour y aye bi mamoto. Oh et comme dans 10 minutes, dans 20 minutes, dans 10 ans, dans 15 ans. Aye bisa yo. Est-ce qu'ils a pointure na yo au bossa route ensemble ou bien ils a été pour ceux qui ont été à Botambola, à un moment donné, ceux qui sont destinés à binoté katana, automatato kita. Donc, et là, on a souka na ko lo bizakaka confier ba problème na bisonio sur panzambe. Ata ya mukie, tout ça la erreur on a été au bakiza il ko choix ya mukie, des petites choix là yango ndeko mama ba minene. Nyo so tout zung sa on a makolo nzambe à orienter biso